On comprend. Il y aura aussi na kini oh eza et un pays moko il y a des événements. On comprend. Tout le monde est belé na mboka oyo. On comprend. Surtout dans le monde wana na monde musical. Hein? Tout côté na monde musical. Tout le monde a mon babilo quoi là. Donc manikende eza wana na R9 ba signa ba pacte ya tembe. Ba melana ba makila. On comprend. Ba ebio ba sala ba boira ba bilo. Nous avons confirmé mon mozo. Oh. Mais nani animateur de luxe. Liboma par rapport à Nini. Bon moi sina mobile ya liboso na kini oyo to na monde musical hein ata na monde ya média na monde des réseaux sociaux ba boya. Première fois te il y a Jaro ya rolela. Ah la musique ezala lango mais oyo ya ba pacte ya ko signer o batu ba Melanie ba yebi mo loko nde e ya ba Jara ba biloko ya R9 na Maniké. C'est comme Maniké tellement hasard trop élevé, on comprend. Hein, na ba système, on comprend. Pour Maniké lelo te, on comprend. Maniké lelo te pour qu'on vende non ndonga. Yora si babiande ala gana ala pamba. Ata mukete soki mama. Exemple ni na opesa bana pour yo zwara ba conseil Maniké pesa ngo mwana na yo. Et alors le préparer ba terroriste na ndakuti. On comprend. Il y aura si Maniké opesa mutu exemple nini comme na mobile ne akufa baba exemple nini opesa donc ye amando ya vente cash donc Maniké ya tala lelo talon yo imaginer no mutu alongoli o chez bino amemio nord 5 ans logé nourri ye mais afingi ye afingi awangani Maniké aza ingrat na niveau moro na ebité. Donc Maniké aza exemple ya Rolanda te ana eloko moko ya malamu ya Rolanda te tara calendrier boso bokota maramu supo komoneka bomona ya malamu nanu ya te seke mutema pe bongo caractère le monde te représentera parfois ba caractère to la ranango hein nde balobaka l'apparence est trompeuse oh l'apparence trompe siko ya Maniké et trompera te komoneka raboy il faut obanga nde maram chaîne moko ya kanda aïe balobi biso toloba mingi musala nde makambo abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makambo King France Télévision nde makambo musala nde makambo. Voilà, bienvenue dans la surtout en tout cas boza partout bozo dans l'émission la bino analyse plus vérité sur King France Télévision balobi avec Redi Wenge l'animateur de l'X Motonanko car ndenge za babi lelo analyse à lelo tout ça on bébélé tout solo là actualité ça vraiment moins mingi et photo solo là haut talarara balobi sans vérité mokilo oyo et aussi aux alatés quoi voilà le lot tout ça toujours là na Dorta Julien pour partager moi quelques analyses naie et longo et en tout cas merci ma message nabino tout le monde ils ont ça bien makasi la pesimbo te ba tout au ba na biso partout dans le monde entier balobi Redi Wenge animateur de l'X avec King France Télévision. Nous sommes toujours Kitoro. Merci Mingina, Yemoro, les patrons de cette chaîne, King France Télévision, Yannick Wenge. En tout cas, nous sommes Kitoro, ils ont bien toujours. Voilà. Tozui, Moutunazanaï, Dorta Julien, en tout cas, toujours partagé Naï, ça la moi bien. Bonjour. Bonjour, Redi Wenge, animateur de luxe. Bonne santé. Vraiment posé à Ndekabomona. Santé vraiment Kitoko. Santé vraiment bien. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est Dorta Julien. Te repartager, moi, Mingi. Te recevoir, moi, Mingi, pour Talarara. Mokili, Nazoloba bien, et Salama Naliloba. Maramosa tellement ébélé. Il y a Maramango, Balobi, Dorta Julien. Maramazo Bozi. Le message est côté trop. Il y a des gens, Balobi, au Mamba Solo. Il y a des gens au lobby vrai parce que les belés babane ko penser que non zobozi moto a Boumae c'était Kofi nenge batu babane koloba et tika la mitu ya batu pour babane ko bimisa ba vérité moko
oyo ye moko yeba ikaka ye moko parce que le jour oyo ya bane komona babiloko wana biso tozalaka te so lelo vérité ebimi kezo bozi akufa na makambo na ye moko namoni quelques personnes baza d'accord na yo liloba ni yokoloba kasi donc eza moko babiloko oyo eteya bayimboka misusu kwa eteya vraiment mwa bandeko misusu lelo bazo fingaka pe balekaka na tele mpona babiloba loba kwa bao batambusaka basangwa mabe mpona balider na bango ocomprendre mpo lelo wana eza trop na biso bacongolais so oza bien na mutu ocomprendre bozala bien donc eza rare bacongolais oyo lelo soki akabwani na mutu alaki parfois cher epa na ye ande kozala ou soit kotravailler na ye ou soit bande kosasa mwa bamakambo donc collègue quoi ou soit moi vieux moko ya ye soki bakabwani biloba lobela rara babiloba lobela rara donc eza moko babiloko oyo eteya bandeko misusu eteya bandeko belo balobaka trop. Merci beaucoup. Et à Bandegoniyo surtout balobaka Tosco. Est-ce que c'est vraiment important? Il y a Bokabouena Moutou et après on va dire que n'importe quoi pour la commonaie Ezalanini. Biso vraiment ba congolais et là wana ya la trop na biso et bandi lelo te sotali vraiment na sima mu Congo place vraiment histoire ya ndou les bandits ingratitude devant ndé trop na maramba musique ba congolais toza trop ingrat donc maramba musique eza monde ingratitude donc eza na mission morote a longwa na ndenge ya bien pe atikala ko lobara ba bolamu donc ato yoki mwa bolamu moko ya muke mais ebele kozalaka ba mabe donc ya monde ingratitude donc monde ndule ya monde ingratitude donc eza vraiment bongo mais eza important te na place au finga to onier o biso to ebi ya ba réalité de préférence vanda na yo au sala le roi ba mission misusu ya ba kamoko rare au mona ke mission moko a beaucoup répondre ba question ya ex patron na ye ou soit porte-parole moko a beaucoup répondre ba question concernant ex patron na ye deux ba kamoko rare donc nanga na préféré kutu so ba poser question bongo oloba na yo te même oyebi te on comprend garder nos silences tala sugo lelo batambusa kwa d'accord wa kombo pamba ba sango tambola ke kofi na mona batita musu bataka vraiment que non ko tala babiloko ebomisa zobozi babiloba loba wana or zobozi ba vertige ya ba moto na yenda ko simba ba vertige ba biloko on comprend nde lobisa ke biloba loba lukika actualité a loba concernant quadracora on comprend mais savoir zobisa ba secret ne moko bimisa ba secret na ye moko ba biloko mingi ya loba et ya ba réalité na ye on comprend po soko ebisi mutu ke zobozi akotaka loin mutu oboya po na ko bakisa o lisusu info yobi ke zobozi abando beta ba playback na Angola zobozi monta en mouvement ale bena na orchestre ale bena na mouvement ko fa zakindo wana déjà na ko d'accord ba beba ni ndeka bande ko fana na Luanda ndeka kale na Angola zobozi pena ale pena na moi succès na Luanda ale pena sale pena mouvement beta ba playback ba karaoke sale pena mouvement donc tia sala ki wana na ngai fara ke kana ba ligne na e bon na ebité so ala ki façon ko luka ko chrétien ko fi po aluka mata oh ve wana so ko na ngelete ko luka vraiment polémique na yo rodinda donc eza ba biloko yo to mona yango to na monde la musique ba tuto ba luka type wana ko chrétien to mona academia to mona trop to mona vraiment. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mon atro. Balobi, toujours consulé toujours na émission Abino analyse plus vérité. Balobi, awande vérité, awande bisika turubara marambo. Sikoyo, conseil européen c'est la bateau. Bazara la système moro oyo. Adagina président, adagina Fali, adagina nini. Nenge comme exemple ya merveille Rambo, adagi pa Kofi. Akoma no kumisa Fali, mais akoma ko finga ko buzo ba pona Kofi Olomide. Ça les savoir que non mutamema na poto ce qui Kofi Olomide. Conseil européen ça na ba musicien to ba porte-parole bazana ba esprit wana. Wana ko boma mais loko suko nde bomi ndule na biso yango wana.
so batie kaka loi moko outi na mouvement songolo oye mouvement kingani o comprendre o tout oyebaki kuna zwa monoko no kanga ya kombotama ya sika na place oye ezala mwa bien donc wana ya ba donc eza ba loi moko il faut ezala na ba mouvement il faut batisa mibeko wana na ba mouvement ke mutu soka longwe et mutu vraiment soka ye mopaya aya na idéologie to aya na biloba loba ya mouvement oya utilité dollar oye vana na structure oyo kokuta na mouvement wana donc ba leader nde ba ko s'en charger na ba na batu na bango staff quoi donc eza ba leader ya ba leader donc eloko ba leader nde faut batelemela. Merci beaucoup. Voilà, message qui bilo voilà va leader faut battre les mélango et ça bien té au yena orchestre bien au les relater vos coups c'est la biso artiste aux coups c'est la biso boy et comme bokaboni au lekisu na TV azakutu boy azaboya bana osala bwa pimbwaka sala boye azakala boya azakala sirène donc yoto bana lia mbongo na série voilà sirène bana lia oté. Et comme OK et comme Mamoussou tout ka blo voilà en tout cas et ba ça le roté vraiment jamais tout monde ba témoignage bon ba Michel il a libanda ba Davido ba nani jamais OK proche na longwe ba non Davido pimbwaka bilo wana zarati zara mboka oyo ezara mboka oyo voilà to kotina dossier mususu balobi Dr Julien lelo yo est-ce que Maniké aza exemple ya Rolanda vraiment ba fille génération bazoya mais jeune exemplaire Maniké soki na net to tangi to tsaneti na cours na habite so ba rote cours nini dessin te na habite so cours nini na habite do fiu a rozo ide Rolanda Maniké donc ami bomi yo ke tsa Maniké mathématique ya mathématique obi mutoko tsa otsa ku opposer pena na place na mathématique po wana eza ba cours de base na bato basala scientifique mathématique wana mathématique ya prise yo ko tsa Maniké mathématique donc na po na cours ya pété donc na mona te ponga sa l'option scientifique na ebité ya nini te religion à makasi non mon la te na cours sona na cours to zuite na so alaki na sport Maniké roza nini voler te donc non na place na rotia te eroya ça exemplaire ata mukete soki mama exemple ni na opesa bana po yo zwara ba conseil ya Maniké pesa ngo mwana na yo et alors le préparer ba terroriste na ndakuti on comprend yo kasi Maniké opesa mutu exemple nini comme na mobile ne akufa baba exemple nini na opesa donc ye amando ya vente cash donc Maniké ya tala lelo talon yo imaginer no mutu alongoli yo chez bino a memio nord 5 ans logé nourri ye mais afingi ye afingi awangani Maniké aza ingrat na niveau moko na ebité donc Maniké aza exemple ya Rolanda te ana eloko moko ya malamu ya Rolanda te tara kalandre boso bokota maramusu po komoneka bomonaka ya malamu nanu ya te seke mutema pe bongo caractère le monde te représentera parfois ba caractère to ala nango nde balobaka l'apparence est trompeuse l'apparence trompe siko ya Maniké et trompera te komoneka boy il faut obanga on comprend comment on a Maniké kabo il faut obanga carrément donc un exemple mon côté donc ana moko ya malamu ya Rolanda te ata mon côté ya malamu ya Rolanda nandimite na ebité. Merci beaucoup mais lelo yo Dr Julien mais bazolo ba vie ya R9 et osuka ndenge nini via R9 à lire ya marambo ezo keno yeke bien te to se retrouver to kuti R9 avant de relation mobali to se retrouver boy pas R9 na fulo to se retrouver boy R9 ba kundi eso ki wapi vie ya marambo yo ezo kenela ye na omona lokola eza ndenge zobo ya komaki kolo babilo ba ti to ka kipiu eza auto omona et pas R9
Biloba lobe komi trop zomona mwana mobali ya kitoko nenga komi kobema malembe. Elo ni rolo ba pona ya. Neuf liboma tout fait. Aebelo rasala na manike. Yo rasi manike apam. Et ya ba pacto basala na manike donc ayebelo ronini alo bana menanse wana to ya ba lungu ba kaba. Ba pacte basasi. Oh wana oyebisa oti. Toi ba tout vendre. On comprend yo rasi na kini eza et à pays moko il y a des événements, on comprend, tout le monde est belé na mboka oyo, on comprend, surtout dans le monde wana na monde musical, hein, tout côté na monde musical, tout le monde a mon babiloko wana, donc manikende za wana na R9 ba signa ba pacte ya tembe, ba melana ba makila, on comprend, ba ebio ba sala ba boira ba biloko, nous autres confirmé mon mozo. Oh, mais nani animateur de luxe. Voilà remis libo. Liboma par rapport à Nini, bon moi sina mobali ya liboso na kini oyo to na monde musical, hein, ata na monde ya média na monde réseaux sociaux ba boya. Première fois te ya jaro ya rolela. Ah, la musique. Ezala lango, mais oyo ya ba pacte ya ko signer o batu ba melani ba yebi mo eloko nde e ya ba jara ba biloko ya R9 na manike. Siko manike tellement aza trop élevé, on comprend. Hein, na ba système, on comprend. Pour maniquer les lots, on comprend. Maniquer les lots, pour qu'on vende non andonga. Yora si babi ande ala gana ala pamba. Babi ala pamba te. Maniquer les gens expérience, ya ba maison, ya ba nini. Tara moi c'est musicien. Ya tongo mo mieux en appel. E bani na ba prêtre ya tembe. Hein, talara na njora lisu ba coopérer. Talara yesu na vienjora ba coopérer sous fort. Donc manikende zana bungi maison nini. Mais alobaki ki sinzora alinga ko tela ba molimo ba des fois nenga alobaki na émission mo alega ki est-ce que biloko wana ngala mo lo ko manikela aza or mambozo lo bana parce que alobaki ke non mutalinga ko tisa yena makambo wana za ki sinzora mais ya boyaki. Manike wana ba kabal yo manike ala pe des fois yo ba te ya solo ba kabal répétez ça deux fois manike wana ba kabal sono moto ndima asala pacte omela menga ndenge type na ya lobaki ke manike abeta ba noko ba perique ya roza troisième noko oyo a Hollanda na lignée wana oto yebisa compter ba bébé buchu quoi o ya mike azwara o abeta ba perique et bongo sikoyo monde ya ko signer. Hein, abeta showbiz abeta monde des fois ata ya essaye yora si manike sono ko finga sinde ora sonité so ko finga fale ora sonité siko po andi masaki des fois no manike ko kango soni afra parango wa monde na e manika des fois à peine moi chérie na e. Voilà, merci beaucoup. Toujours. Je salue Madame Nassi Poiti Liverpool depuis États-Unis, à Los Angeles. Madame Nassi Poiti Liverpool. Madame. Voilà, merci. Toujours qu'une France Télévision. Analyse plus vérité avec Reddy Wengel, l'animateur de l'X, Motonanko. Lélo, toujours. Toujours solo, Italie, Marambo. Docteur Julien, héritier Watana, va des conseils. Moi, Liloba. Ouais, Gogan, ça va. Gogan, vraiment. Gogan, vraiment, ça va. Ça va. Na salouana, na landi, vraiment, Gogan, Kitoko. Ah, Kitoko, vraiment, Gogan. Mais là, ça, la 2 millions, 3 millions, 2 millions. Betty, 1K, 1 million. 1000. Ça, la 3000. Mais, Naoki, il y a Betty 1000. Selon ba image te yango na lo ba selo nga na lo ba par rapport à ba image on na moni pour yandu le beti le 21 ba image on na nous ba présenter biso na premier temps oyo ça va déjà pour na laisse surpris na moni Sarah solo Sarah Goudou don na yo moni so ensemble na vieux na landi su Gogan le ko na nde su go e kamusanga quoi mais ça va quand même Gogan, ça va. Mais pourquoi différence à bon autant Fabregas a bêté qui balbi parce que Fabregas a invité qui est rassonné. Héritier n'a invité qui est rassonné. Il y a un moni où est rassonné avec un concert Fabregas c'était pas invité de. Et là on a le bas l'idée de papa. De papa ne ba e barande. Au moni papa Rosala a boti bana 9.
bolingo papa bolingo il faut ala ndenge moko moi moko oko linga mingi mo la ki sabaninga te ke na lingara o mingi po memara mo eloko mobo nanga soki ezaka mayeso apesa ki vieux invitation te wana pour mite po na luka ko garder moi dignité le rôle à papa mais soki ezaka mayeso abenga ki vieux via yakite eza faux wana komi partage comprendre aromi ko kabola bana système wana et a bien te et loko wana et puis il y a une émission mosuto salaki na lobaka loko na bi c'est comme si wera alingaka gogan makasi koleka batutu la misene nyonso koleka ba misene nyonso na ebite po elaka na bana misu ba misala rapo balinga bango on comprend ba provokaka le roi gogan pona système ana ke mutami lingisa gogan na esprit wana na kotwana ça va mais vieux aza laissé émission affronta wera mais yango la loba esilité yango la okene na bi wengeza ya monde moko munene on comprend wenge mutolora vieux asali trop abimisi trop donc il faut y bandeni na ko partager amour et pas ya bana ne po ako nié maestro te toi ça la refus invitation maestro pour maestro a soda ya tembe wa ça la fierté à maison mère on comprend donc ndenge moko na les pads lobaka po ba mélange ya la moko quadra kora et banarate nani pena menanga ba botosi ba place oya lingaka tsa kofi faga tsa rande vieux mais rare ndeka sala yango wana mais kofi pas papa na te kofi aza papa mais nani animateur de l'X batala raté quoi d'accord to boité aza papa ya faire par rapport à ya nani ta moto azuizemi moto abokoli moto atangisi on comprend donc on comprend il y a différent pour la moi non mais ole ça bien te on a changé n'est pas moi na kimandaku ayebi kotanga ala licencié makimi palais a kepa ba voisin papa ya baninga tellement on comprend aza na ye na entreprise na ye pe yebani asa nini azui kaka mwana muninga bia yo za déjà licencié na mona sur loro na rosate na engagé on comprend alaki na lukelo ala na entreprise azui engagé ya histoire ya fait mais faire lobaki ke non cours ya rumba et bien okuna na quartier la terre biloko na tolobara ezaka monde ingratitude faire bandindula nenini on comprend à l'équipe na quartier la terre combien de temps pour comme une expérience ya rumba au azana ngolelo on comprend donc il faut autant là faire na lantino salut combien de temps asali combien de temps na rumba soki ezandenga lobaki et bon siko ba o ba vanda na lantino ba ko beta ba ro yo si soleil beta rumba lo ra faire mais wanga avandi na koda ba beta rumba lo ra faire yango na lobate yoka tozonga na bi soleil wanga a oumen na quartier la terre ko le ka faire mais sauter soleil na faire beta rumba ko le ka soleil soleil na actualité kende actualité te likamunde ya nzungu ya pivoter likambo nzungu ya rumba yango mo na sala ka différence ya rumba on comprend zoa aigle bagolo balobaka nzambe ya rumba ya la le padre mais zoa siko eloko ngo aigle avandi trop na quoi d'accord on comprend donc eloko ngo yango na do faire aller na sawana yolanda le padre te abi a beta fusion ya vena biso là ça azui suna vena biso débat ba que son âme repose en paix on comprend aleka azwa mwa moko ya maele ya vieux soki via mibenga 9-9 moko ezanga na 9-9 na ngande na opesa réponse à malamu yango wana o faire fara loba bomoni eloko via loba ke na moko ezanga na 9-9 do ya le roi nga faire na leno na 9 na zanga ki lantine le roi 1 pona ko ma 100 vraie réponse yango na bi bazanga ba bilo musu ya kolobaka po muto le roi faire ko nié ata mukete maison mère on comprend wana mututu mais les problèmes ezali wera tant fona ni faire rigola tant alonga ki pa wera oloka ki ba ekonenge fe wera sona longa azoba musicien na nous a combattre ki ma combattre makasi azuba musicien na ye ma mobile bele mais aza mutu quand même aza mutu et bon otenga mabe monda tenabi et bon vena biso rambo azwa ba mise ya bana ete ya fali notre raté c'était ya ba massa na mususu to ya ba petit na ye oyeba apocalypse place à utara
et pas Manda akenda chez Manda là basali réconciliation ba mission tout tous asu na polémique te okoke na repa muninga bo moi ce place ya banda rozwa on comprend et ala bongo donc veut à participer à la carrière solo ya Ferré quoi d'accord mais Ferré a moteur ni aka parcours abeti na maison mère te pona wenge Ferré andana kongoluma wenge ensemble tiba chituka eroba ali ba vena biso le parrain de la révolution Barnabé batata on comprend batan wana dotoye baka pena cheta tepe abandaka vraiment te koyemba donc maison mère nde vraiment on comprend et ça li sous moi chétan donc eloko wana yango mona air moko bon monde andule yaka monde ingratitude yaka monde ingratitude bo goga na bo moi siko biblo on tolo ba lelo siko goga na omo boya faire mona lo nde salaka yo ninga siko logique est-ce to telemisa Ferré gola na héritier otana be ninga logique makambo na biboye to telemisité ngana ozonga kaka na bi eloko to loba ya nini ya respect et puis na rolo ba yotaka mutu na place wa zali on comprend mutu loko la wera na vie ya Ferré na carrière musicale na ye ako place a wera na première classe wana yo boya te soki na deuxième volet a rotaka ve na biso quoi d'accord pour c'est une icône Ferré pe ko le kanalantino et bagisele moi ba biloko mo bo mo tende na bi donc moko ezanga na vie ya Ferré ala kalantino pour maison mère to barango na kacha rumba te on comprend soki Ferré le leur beta tolo na monde rumba wana eza parcours là na leki lantino nde na yo zwa maele ya rumba wana no bete la vraiment les pas de maboko ya ko nié nde bande ko nié de la forêt no boya yango no boya potalaka mutulora bila ndima bi na la o na la spawn mais l'air na ye via talinga habité na mingi osa chez ote on comprend petit luka oza moi boy on comprend eloko onde ala donc après mutufa lo barababola mu ya yango moni siko bako nié wana yango siko passe ko mosala olona ki mango buka manga gogan siko ko moboya po gogan ya ko loba boy mutu to yebi gogan ko kuta Ferré na scène musicale on comprend mais ta siko monde po na biso monde ndula monde ngatiti bapesi héritier otana be mwinda pas oui rason la scène biloko ko na loba yango wana OK batebele ba mwinda na soma na victoire ya yango ba 10 000 bani ete lipamboli tala papa a robota bino 10 mais lipamboli ya papa le kaka na sens ni na loba po moboti wala ataba nié ataba loba ataba boya papa ya Ferré c'est wera na monde musical on comprend soka zu mwinda na e bon yango be vie yango na bi vie pe opambola bana combien la cause na yo kaka na mboko bagenda na bandundu abengaka mwana liboso on comprend bon ko pambola gogan ipara pesa ke sous mbongo po na scène trop yango la loba po mona ke vale la ne on comprend apesa sous minna donc to loba siko apambole ko le kabana toi maison mère donc po mona ke ve a vivre pe na cheta na moi hypocrisie voilà le loba vieux a vivre na faire na hypocrisie pona nini vieux ngande na interpello par na ngai yebande no repartage rabana na hérité deux fois mais Bill Clinton la Bible ezaki bongo te ngo na loba mais obosane loko moko Bill Clinton soki lelo coopéra na faire été et apona wera voilà soki lelo bila coopéra na faire été pona wera à propos ya il pamboli te pona dynastie Crio ya iyo fela bila boakaka mwana liboso le padre ya mi papa popi na suka le rabi biso nyonso toza bana ya wera et puis ça fait kanda bité weza arna nga okota kotwana pe cheta pas solo la raté on comprend soit tika solo la raté sko siko toza wapi mais on a biba otsa biso na bila ngo siko tilelo ba peseka bendi sote tilelo on a lo ba viende pe a muta mbutu oh vie pas muta mbutu on comprend po o ya finga ka net o tala pena yebi ke bill à part mouvement na na ota Hollanda dernièrement moi temps bila beta sous armo na wera na mikili beta armo pe générique beta quand nenge bila ara bill ndeka ra oti ko longwa na comprendre donc viende aye bandeni na partager ba marambuko a otsa ba ne pe na mbutu taneti boy
on a évité ce confirmé maramba ya cheta ce que viol à la arena na limité pour bagola baboya pour apesi da gogan minda de la lumière voilà. Merci beaucoup, c'était Dorta Gilia, Balobi, analyse plus vérité avec l'animateur de l'X Redi Wenge Motonanko. Voilà zoloba abwarango na boronde na bikombo na ote. Benga biso to sola kitoko to bwarayo to lobelayo talaka babi Kin France Télévision moto likolo ya moto tozoko bakaka na kata Kinshasa Balobi. Moussala zo gene kitoko to senga na bino bo partager bo s'abonner en tout cas ils ça la biso bien ba message ba commenter ils ça la bien ba conseil na bino pe ça la vraiment bien là j'étais avec Dorta Gilia moi Lilo Basuka te partager moi mbote moi deux et comme ça to chiter na biso ouais Lilo Basuka ya rara ba leader bo sunga média hein bo sunga ba porte-parole na bino bo sunga ba journaliste o ba roma privé à ba mouvement hein bosunga pour monde média la race frontière mais le média est comme na ba limite est comme na ba frontière nga journaliste ya nga imoto ya donc otanga ki na ifasik otanga ki ndepo au sala boulot comprendre do été ya batu mususu to ebaka nino to lekaka nino to loba lero leka yeba nino loba kande to prometaki bango Kin France ba succès donc ben il faut vraiment un succès quoi donc tu es bandenga royungula donc juste sera poto panza fuite donc moi ma banque ezanga raté wana ezanga wa déjà le roi qui ndo ki balé sa biso ba kinois li banque ezanga raté je salue la grande famille Malombo famille Lola que je salue à passant quoi donc na yemoko mutazwa initiative ya moi eloko quoi Kin France Télévision, le boss Yannick Wenge 12 fois maître. Donc 12 fois maître, monté ma maman Pierrette depuis South Africa. Donc, Nayomo Ropel, ce soir, il dit Wenge animateur de l'X, Motonanko. Donc, Babio Moto a go mon nom. Grand prêtre mère, maman Rette Bosonga. Numéro 1, maman, grand prêtre, depuis au CC. Le secrétaire de Brunei, Mobali, Mawenge Valère, quoi. Donc, on a père que je salue à passant, papa Paul Mindia, chef Branditon depuis Pâques, Christian Luzamba, Cédric Malamou, Odeline Lola, donc Bambote Nabino, leader Papi Botoulou, que je salue à passant. Voilà, merci beaucoup. Tom Nasuka ya émission Nabino Kin France Télévision, analyse plus vérité de partager avec là Dorta Gillian en tout cas il y a peut-être une bakou to sali bien en tout cas moi limbisa chose athée vérité et soir rara mais ils a la faute à muto à l'obité ils a faute à vérité voilà. Merci beaucoup Tokutani, à la prochaine. Tous les gars. Ndemara chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ndemaka abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam